émission na biso tozo kende wapi na sepeli lisusu bandeko kokuta na bino na journée ya lelo partout par rapport ya place au bandeko bolanda vidéo o soki eza bokuta nango na pokwa na lelo eza bongo mama Nicole o aselaka bino émission tozo kende wapi oyo émission na ye le kaka tous les soirs na Facebook en direct na Facebook nange ezali Moi Sanza émission na biso ya ngai na bino pe ezoko permettre biso to changer mentalité na biso to avancer na policier sur ba misu ba komi ke babo asimbi mbeli bon wana eza selon bango po biso na bango ba policier wana témoin azate alors vraiment tolingi ko passer message moko ba congolais ba africain na singa na zo ba na lingala mais papa na biso ba ope baza na biso toko essayer un peu ko passer message mususu pe na français par rapport à bandeko mususu ba comprendre bandeko na biso ba africain oyo ba comprendre rappel lingala te toza na likambo ekomeli biso et puis eza na ebele ba congolais communauté congolaise ebele bazo benga ba bomona ki ba vidéo nga na salaki elongo na bandeko mususu pe ba salaki ba vidéo ebele bazo benga bazo luka vraiment ba yeba position ya eloko ni tokozo sala o tozo bongisa po na ko revendiquer na acte oyo ba police suisse basali ndenge ba bomi ba beti masasi na mwana na biso Hervé alors yango na yambeli bino ba papa na biso oyo ya communauté ya Chablais bango baza pembeni esika oyo makambu ezali yango tolingi toyoka bango to solola et puis bandeko na biso bozolanda biso boyeba vraiment position ya likambo yango ndenge nini ezaleli et puis position ya kokuta na biso nyonso tu soki marche ekozala ou pas alors na bosani te bambote nanga pe na papa na biso mobali nanga papa na biso Camille o azozwa bilili merci beaucoup vraiment et nazo kende lisusu mbangu ya ko yambela bino ba papa na biso naza na bino elongo mbote papa na biso mbote mama Moi Sanza mbote papa mbote mama Moi Sanza toza isusu pe na papa na biso aza pembeni na biso na asi tokozwaye après dalingi papa o se présenter asi toza bongo na émission na biso o se présenter comme ça to essayer un peu ko tout na makambo ekomeli biso. Alors moi je m'appelle Prof et puis je suis président de la communauté africaine du Chablais Riviera. Donc je suis là seulement pour expliquer un peu, hein, selon ce que j'ai compris de ce problème-là, que nous, Africains qui habitons B, on est dessus de notre sécurité par rapport à la police. Mais après, je vais essayer un peu d'expliciter les problèmes. Okay. Merci beaucoup, papa, prof, pour la présentation. Papa Nabiso, pour se présenter comme ça, to essayer un peu de solo là. Moi, je m'appelle Papa Claude Tsengui, j'habite à Aigle. On est là pour voir ces problèmes que Libiso. Il y a moi, Nabiso, Ndengi, Bavutuko Bete, Massassi, Nabasoda, Nambila. Donc, vraiment, ça nous fait mal. Ça nous fait vraiment mal. C'est pour ça qu'on est là, pour dire quelque chose vis-à-vis de la communauté Nabiso, vis-à-vis de la bande Nabiso. Donc, Natiki parole na maman. Merci papa pour la présentation. Nazoko passer bino pe sous papa Nabiso aza sous pembe Nabiso comme ça à se présenter comme ça to kende na ba question Nabiso. Tolobaka te mais ekweli biso mobali ya molili alobaka na mingi te nakosenga na bandeko oyo ekwei botala boyeba bosala bisala sala te soko moni bato lokola biso tobimi mpo toloba likama ndenge wana boyebela nakolandela ngo nsima bolanda bien napesi mama loboko. Merci beaucoup papa Nabiso vraiment ndenga se présenter lisusu ba papa oyo babimi awa
soki bomoni ndenge balobaka toujours mboka na mboka ezalaka na mikonzi nango. Donc soki vraiment ba papa babimi boye po makambo oyo eza makambo moko, il faut kofandela yango, il faut kosolola nango, et puis il faut communauté na biso beaucoup plus côté na Chablais bayoka biso bien na communauté congolaise mobimba oyo bazozela na bandeko ya B biso tozawa, et puis bozolanda biso boko comprendre position na biso eza nini. Alors président papa na biso prof nazwaki au dernièrement na makambo ezalaki pour na ba association. Maintenant nalingi ko poser pe sous question par rapport ya makambo ekweli biso na communauté. Car ande na oti koloba que oui bazotala beaucoup plus bato yo balobaka pe babimaka pe balobaka pe pona makambo ya communauté. Mais bandeko ebele babengaki nga pe nalekaki na lwaki, mais nayebi te soki yo pozwaki bappel ya bato oyo bazobenga o bazoluka position vraiment ya matanga to position ya kosala marche na commune oyo, nayebi te soki okoko bakisa nini na point oyo ya niveau ya réaction ya communauté na biso. Alors merci maman Moïsanza. La communauté avait pris contact avec la famille parce que c'est notre petit frère, notre ami, tout ça qui était décédé ici. Et en tant que responsable de la communauté africaine ici, nous avons pris contact avec la famille. Et j'attends toujours jusqu'à maintenant que la famille m'explique comment on va organiser les choses. Mais je n'ai pas eu de suite. Et puis, après, ils m'ont quelqu'un, je ne sais pas si c'est de la famille ou bien, il a dit que non, les choses vont se passer à Lausanne. Mais à Lausanne, comment? Parce que l'enfant habitait ici et il est enregistré ici. Et nous, on avait prévu de faire quelque chose, mais on va le faire quand même. Mais on attend d'abord la permission de la famille. Et dès que la famille va nous informer, vous tous, de la communauté africaine, que ce soit camerounais, togolais et ivoiriens, tous les habitants de B qui sont africains seront informés selon nos possibilités et selon nos dispositions, comment on va se réunir pour en parler en général. Merci beaucoup, papa prof. Merci beaucoup pour l'explication que vous. Mais par rapport aussi à la situation, il y a des démarches oyo, il y a famille ndenge bazozwa pour na makambo. Il y a marche parce que communauté zozela et se révolter na art oyo barbare police suisse basali. Mais au PCBiso déjà explication yo, c'est comme si awanabe marche et kozala ou pas. Oui. Selon les infos, selon la discussion qu'on a eue avec la famille, balingi bango moko basola ki kuna na Lausanne lokola mwana na bango abotama ki kuna akola ki kuna, donc bango bazo organiser makambo na ndenge na bango. C'est pourquoi biso communauté awa tout le monde que non, bon, on ne peut pas peut-être faire quelque chose sans l'accord de la famille. Alors comme famille balobi ke bango mutu ba osala makambo kuna mwana botama ki na Lausanne, na bato à Lausanne ba décider donc biso tozolanda bango tozo soutenir bango na makambo bakosala. Mais c'est fortement regrettable parce que moi na vandaki awa biso tozalaka pe awa tozape quand même faire partie de la famille parce que nous sommes tous des Congolais ou bien des Africains. Donc tolinga te tout tchaba polémique na makambo belé tout pesi bango le plein pouvoir bazala toujours na bonne foi ya ko informer biso c'est ndenge bazo organiser makambo kuna. Et puis à partir de cela biso tokozana privilège ya koyeba ndenge ni tokoyi ko se comporter awa côté yo makambo koyaki parce que le grand impact est ici. Il a été tué ici, il habite ici, il a été enregistré ici et puis tout doit se passer ici. La commune a droit de faire quelque chose. Même la police là doit être enquilée. Donc, je ne sais pas.
Vous comprenez mon émotion. Je suis complètement désolé de ces problèmes-là, mais quand même, hein, on doit quand même suivre les indications de la famille et les ordres, comment ils vont organiser les choses. Merci beaucoup, papa, prof, à expliquer bien. Vraiment, na liboso bandeko. D'abord, moi, dans la famille. Dans la famille, et puis, proche aussi à famille, bazali. Problème, ils ont la communauté na biso. Biso, surtout, communauté congolaise, ezali. Batu mingi, bazorape makam na ndenge na bango, na sens na bango. Alors, biso, na kata communauté, oyo, précisément, na commune, oyo, biso to fandi, selon ndenge biso nyonso tozoloba na libanda ndenge nini bandeko ba ekolo misusu baza na besoin que marche esalama awa. Alors mais famille ya mwana ezali famille nde mute desidaka place nini oyo marche ekobanda. Mais sikoyo nalingi pena tuna pe question pa papa na biso pona ndenge nga na yoki marche ezali na Lausanne le 19. Mais après les sous que non balobi lisusu ke après wana marche ekozala na B awa lisusu avi na yo ezandenge nini parce que normalement marche ya communauté oyo ezozela place oyo crime esalamaki place oyo mwana na biso babomiye lokola soso mais sikoyo marche ya munene nde eza na Lausanne mais avi na yo na point wana lisusu eza nini tant que yo zali moto ya koto oyo ya Chablais et réaction papa. Bon, pour la vie nangai, ezali problème que juste ko décision mbala mokote parce que moi na azana famille na ye awa. Donc biso to kolanda sima ya famille ya mwana. O nyoso famille ya mwana ko yebisa biso to sala to kosa. Biso on tozana droit, tozana possibilité, tozana na ndemba ba ki tozana capacité o ya ko sala marche wana na côté tofadi na Chablais puisque nous on est ici à Chablais tout ça bâtiment que toza bâtiment toza na lisanga toza na groupe na biso toza na comité na biso oyo ke tolinga ke toza ensemble donc ceux qui toza na problème donc tolinga ke ensemble wana to kangama to ba eloko ni to sala situation oyo ya mwana na biso awuti ko kufa oyo mbila abeti masasi biso nyoso eza passe na niveau ya ba famille na biso nyoso ezo sala biso passe tozo ebate ndenge to ko sala mais loko toza na mboka mopaya tozo senga na kozi ya mboka oyo basunga biso bapesa biso autorisation mais autorisation na biso avant biso to sala yango il faut famille wana ya mwana apesa biso pe nguya apesa biso pe pouvoir ya kopesa nguya po biso tozo auto courage ya kolinga kosali kama on a Chablais lokola bango balbi ki total la bango tozo kotali la bango biso toza capable parce que eza mwana wa kufi aza mwana na biso aza frère na biso aza leki na biso aza yaya na biso aza ndeko na biso donc passe wana eza na famille wana eza pe passe o gai Jean-Claude Ntingi na zana yango donc passe wana eza tiki ba beti mwana nga masasi tant ba beti mwana nga masasi donc passe wana eza la yo mama et vous allez passer na yo donc biso souci na biso za yangwana donc ba pesa biso na pouvoir wana ce qui famille et sungi biso ce famille et pesa biso pouvoir wana pendant que ça la marche na Chablais to ko ça la marche toza déjà debout nde tozali bo surtout to bimi to tiki banda ko na biso to tiki basi na biso to tiki ba na biso to ye awa po to tsolo masolo oyo po eza isolo na biso eza likamu na biso ekweli nde biso ekweli voisin te ekweli nde biso yango monke to ye awa na baninga to sangana to ye eloko ni to kosala mama na baji o na kokolo ba yangwana. Merci beaucoup papa nanga na zongi na question parce que marche na Lausanne le 19 oyo donc famille na bandeko misusu basengi marche kuna ya munene mais siko na biso awa na B donc na biso na B oui na okindenge lobi po famille pe eza na influence makasi na kati ya situation oyo mais sikoyo na B awa yango siko toni toyeba position pe ya B est-ce que marche lisusu à part oyo ya famille ndenge basengi na Lausanne mais wana question wana papa prof yoko ko répondre biso po na point oyo ya famille déjà basengi marche le 19 eza na Lausanne
na bandeko ba organiser ngo wana ba communauté zoya comme correspondre na marche à munene ndenge ba bomi Hervé mais sikoyo na ndenge ya makambango ndenge zalaka est-ce que awa na be marche sur kozala parce na comme mona ngo ezebele ou bien? Alors merci maman Moïsanza. Question posée est très important et puis est très capitale. Loko la bango balobi ba ça marche kuna. Biso toza bata désordre te to ça ate que non marche kuna ba marche wenze comme wenze za wenze te. Tozo ça likambu moko et puis ils en a ordre. Donc loko la bango ba ça marche kuna awa na be awa. Je ne vois pas l'importance que Batbaoya au marché ce soir parce que Batbaou takuna ba refuta batiki ba déjà à Lausanne. Après ba s'organiser qu'on ba ya ce soir tout ça sous organisation mususu et ko senga ba makambo belé mais biso toujours soutenir bango ba ça la marche en ndenge ba décider que ba ça marche kuna biso awa to so organiser na ndenge na biso et puis to ça la impact au biso to ça la awa na ndenge na biso ba to koto ya Chablais na B na éviter ceux qui n'osent répondre nini to soutenir marche wana parce que bango photo la famille ndenge zoningela makamunio so to pesi pa famille biso to na sima mais biso en privé awa na biso côté na biso awa to yebi que marche et kozala wana bete marche et kozala kuna na Lausanne donc mutunio so o yazana besoin aye ba information position makamunio so ndenge kolekla fois benga na Lausanne kuna il y a des chargés là-bas au bazar qui peut makambango au bango mtoza bien informé ba kopesa bango ba précision mais biso awa to kopesa bino précision selon nous ici qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va organiser après avoir discuté entre nous vous serez informés de l'impact des choses qu'on va faire ici. Je suis d'accord. Nengi balobi qui marche pour ça à Lausanne. Mais surtout tali bien. Moi na oya biso akufi na B. Moi na biso akufanda na B. Entourage oyo sika e kambo salami na B. Donc ponanga na Lausanne marche ko salama. Mais ce que il y a des gens na Lausanne ba kutuna ki mais marche zo sama na Lausanne mutango afanda na Lausanne ou afanda wap. Non afanda na B. Mais il y a des gens ils vont dire que mais pourquoi ba salon na BT? Pourquoi ba salon na Chablais te ba ko salon na Lausanne? To mekana to yanga na zolo bake na biso bandeko ya mwana na famille to mikato solola. To yeba iloko ni tukosala parce que mwana wana afanda na B. Ba bomiye na B. Mbila abeti masasi na B. To laksa mbila ke mwana na biso azaki na B. Pona nga nazo senga ke marche et salama na B. Mais loko la famille soi-disant que balingi sama na Lausanne bon ezali kambo ya famille pouvoir to pesi na famille mais pona nga po mwana wana fanda mwana wana Hervé azali ko fanda na B to zalaki na awa ba beti masasi awa futo tambola awa na mboka esika ba beti masasi population e mona ke masasi wana ba betaki na mboka oyo ya fandaka Congolais atambola na mboka oyo azalaki mais bakotambusa marche na Lausanne après marche elongo na Lausanne baya sur ça marche na B au monité que tozo marché pesate tozala ndenge tolobaki tozala le boko moko chemin moko donc tolingaki toyeba eloko nini tozosala po aza mwana biso akufi babeti masasi kaka boye décembre ezokoka mwana azokende biso kaka boye mwana ake kaka boye bon sikoyo tokende kotambola na B kuna na Lausanne pardon toketambola na Lausanne mwana afandaka na B ezolakisa nini awa nde toza na Chablais awa tozoyeba te soki toza na matanga mpe toza na matanga te parce que tout le monde ezala population ezali awa bacamerounais toza na bango baérythréen banani bazoyeba te ke bazozela biso bacongolais totelema na solo oyo ya biso oyo ya mwana na biso mais soki toloba na bango ke tokende na Lausanne tozala ta bato tozala banyama te tozala bato yango mama napesi susu liloba.
Merci beaucoup papa Claude Ting na point bakiseli biso nazo papa na biso aza pembeni na biso apesa pe avi na ye parce que za makambo o etali communauté to koki ko kangango te makamba communauté bazwaka décision to ba pesaka idée yo moko te papa na biso selon ka makambo marche oyo izo sala mapesu na Lausanne bande komisusu o ba organiser na ba famille pe ba pesi raison que parce que mwana wana akoli na Lausanne yango marche wana penje so ma bon po ba jeune o bazalaki naye ba décider pe ba misusu marche wana sala kuna esala makuna po na ndenge ya koli kuna mais pas place au crime ezali pour place au crime ezali ba lobi ba kozonga nanu après réaction non papa. Merci mingi maman bana mboka o ikweli biso ezali ka mokete ba bomeli biso mwana babeti mwana masasi lokola mbwana kati ya ndako bino bofandi kaka bobo kusala makambo na loyenge boko wela marche makambo ikweya wana be tolobaka te mais yoka bien mwana fandi enregistra makambo ikweya na be babomi yawo mwana kufeli yawo akoli na Lausanne ma longwa Lausanne akoli aya afandi na biso botala biso batoko loba mwana afandi na biso fallait pas cagnon sur ma camion tout et les kelawa mais le col a eu famille au décider tout le monde tout le pouvoir ressusciter au ça là tout petit on mukumba na yo salama kambo na yo kuna na Lausanne ndingo décidango tous allez capable et à monter pente comme ça la nyonso pona mwana na biso mais tout tikili bin mukumba pour bien de bateau lo basuka. Alors, bolu kabosa la marche na Lausanne. Après vous allez sous ba koto na B, boza sous marche. Yebaka boza ba kolomboka, boza ba namboka, boza ba ndeko. Eko simbate. Bosali kaka moko wana. Ozana mboka na bango boyebite hein. Bozana mboka na bango boyebite, bo kolanda makambo na loyengete. Yonde ozangi -1 ninga bekaka. Ozangi bango etali bango te. Au sadi kuna na Lausanne siku perdre sa moto mais bozo mona bana kola bazo ba kola bino bien bo fungola miso tozali apoto yebisa o mona musika il fallait to yokana tante ezala makambo nyonso tout to yokana ndenge boko kwepa ya mama tout e banda wa tout suki sawa na bakoba o babomila biso mona ba mona tolobaka na biso na bimaka na écran te mais na bimiko po ileki ndelo. Donc bakoba wana bako sala na bango mais yo zangi sidi akei na loba bingi te na tiki ko ndenge bozu ba décision oza famille oza tata oza mama mwana na yo mais ala yanga ipe ya yo moko kaka te to ba congolais ya RDC et le réseau bo mabiso ba congolais kibongai na bato oya yebi oya lingite aptikela baninga mususu ayoka vi na bango makambo na biso kendaka na ordre te c'est normal famille ekufeli eza pe na besoin ya soutien parce que bakoki pe ko décider tout comme pe baza troublé tozotala souci na bango tozozwa part na bango famille eza vraiment troublé mais na biso yo tozali biso ba congolais ya RDC moko tosalaka pe makambo en ordre toza na Afrique te toza na poto donc toyebi mingi boyebi bolobaka ba français yango milai mais boyeba pe ba loi pe ya mindele ndenge nini ezali ba règlement na bango makambo loyenge esimbaka te makambo nyonso tu esalamaka na ordre vraiment bandeko na nga ntango tozoloba boye parce que toza ba habitant ya B tofandi na B tozoloba mpona tozalaki na motivation esili pete mais normalement il fallait nde bato ya libanda boya ko consulter beaucoup plus ba habitat ya awa parce que mindele ba Kosovar bato tout baza na besoin ba profiter na sima likambo yo ba bima mais bandeko nanga biso ba congolais ya RDC ba congolais ya RDC bino oyo bolingaka koloba mingi bino oyo bolingi kibongai bolingi ka ba mona il faut ko kitaka pe boko obebisa biloko misusu
o ese bongama kekene na ndenge moko ya malamu nga nazo tala part ya famille passe na bango nazo tala penza bakoza la troubler mais normalement na logique marche eza le 19 na Lausanne ndenge bopesi ke ezali ville Lausanne ya ipare balobi nde eza ville ya munene ville ya Suisse yango moni ba permettre que non marche ezala bongo président na asir bolobi oyo vraiment ezaki essentiel que non communauté na bandeko bozaki na besoin ba position biso na be tozo garantir vraiment eloko moko te soki na comprendre bien ndenge ba papa na biso nyonso balobi tozo dépendre na famille na be awa ezali kaka ndenge papa prof auti koloba ke non rassemblement moko kozala mais ezali ya marche te ezali ke kokutana na bandeko nyonso a Chablais pona ko essayer koluka mwa petite salle moko kosolola ko expliquer pe bandeko na biso oyo ba comprendre lingala te ba ouest africain baza na souci mais ba yeba vraiment que non ndenge ni makambo se dérouler mais to ke ko expliquer bango na minokote na ba paya alors bandeko message o to ngai ko passer pour la communauté mais na ko pe soko kangama ba te quand même ata to ko passer be message mais to ko zang ça peut te ko pesa pe bandeko nyonso bazo benga bandeko bazo soutenir biso tozo mona bandeko na biso bazo benga même na libanda ba mama na biso mimi osungu na mobile ne papa mutamba na États-Unis na Dallas kuna bazo benga maman na biso la journaliste Cécile Droit d'Alésier maman Cécile qui m'a appelé à Bengi maman Marie Agnès maman na biso Fligence na Lausanne et guerre maman na biso Kaver Jour Banjo à Bengi maman Beyanga Biata maman na biso Belé na ba journaliste na biso maman na biso bo avida afandi bongo na Zurich maman na biso la journaliste akomela ki même pe ambassade ya Angola donc eza vraiment bandeko ebele baza motivé makasi papa na biso pe Koda Mboka journaliste na Suède na ndeko nanga pe lisusu Trésor Ikombeye pas journaliste en tout cas bandeko bazaki mobilisé beaucoup plus awa na be pour na vraiment koya ko passer message mais problème ezate biso tout oza na bato a Lausanne ndenge bazu décision marche eza kuna awa na be position eyebani nante papa nanga so bozana ba remerciement ya kopesa bandeko eza ko remercier avec le pouvoir qui m'a été donné pour être ici avec vous. Je remercie toute la communauté africaine de Lausanne, de la Suisse entière et puis de partout pour la situation au Tozanango. Et puis un dernier mot d'abord na Kolobawa. En français, nous, la communauté africaine de l'Europe, on n'est pas des djihadistes, on n'est pas des terroristes. Nous, on n'utilise pas les armes. Que ce soit n'importe quel problème, vraiment, il faut arrêter de nous tuer. Vraiment, pardon, arrêtez de nous tuer. S'il faut nous arrêter, arrêtez et puis on va peut-être trouver une solution. Mais quand on voit un gradé de la police qui a été bien formé et qui essaye de tirer 3 balles pour neutraliser quelqu'un qui avait peut-être, selon leur dire, qu'un coup va se rencontrer quelque part. Alors, pour ne pas continuer, parce que ça, c'est vraiment désolant, je m'arrête là et à la prochaine occasion. J'essaye de donner mes dédicaces à mes amis, tous mes amis de la Suisse, ma famille, ma femme, Germaine, mes enfants, Déti, Mipo, Romidège, et toute la communauté africaine du Chablais et de la Suisse entière. Ah. Merci beaucoup, papa prof. Vraiment, ça fait mal. Tout ça qu'on continue, comme vers la fin. Tout ça, ça fait papa Nabiso, Claude Tsingi, ça, on a des dédicaces à couper ça. Ouais, pour la délicance, on a déjà dans mon Sénanga Lidi Luzala, Tsingi, et puis on a passé na Marise Keta, moi Nangai, et puis on a passé na Aimé Keta, moi Nangai, et puis on a passé na Niklette Keta, moi Nangai. Donc Bibiche Keta, ce sont mes familles, donc on a pensé à Baza Yanga. Donc délicat n'a pas na bango liboso avant que babsu bazwango et puis na pesi na ndeko nangai mai alusa kabibi la veve mbote kitoko délicat na ndeko nangai
Anto mbote kitoko bien so mbote kitoko famille nyoso bazala mbote kitoko na sisi wana ngape na bosani te ba dédicace na opesa susu na papa na biso Alain Adjani de Martini papa na biso Adjedje na Martini tonto Adjani ba mbote na yo et na pesi susu parole pa papa na biso so za ba dédicace peut-être beaucoup tuna kombo na nyama simandako kondoko ma petite bana dédicace na bana les alliances Jocelyne Nicole Camille Binignon surtout tozali wana kaya les grands yakuza na tikibino pepere. Merci beaucoup les grands yakuza donc merci papa na biso bande ko na biso balandi émission na biso tozo kende wapi to komi vers la fin vraiment nzambe azala na bino et puis bobo sanate ko contacter place oyo manifestation ezali mingi information eza beaucoup plus na Facebook bozo zwango merci na bandeko papa so ngolo zinga na bosani délicat ya suka pour appeler ça na famille Pindi Sita na Lausanne Alpha Pindi et puis na maître de sape oyo a Simbi et Lamba oba Simbi Gitendi afana na France na Sagres na Mboka Sagres Pindi Léon donc délicat na bino donc bote ya trop kitoko trop na famille na bino yoso ciao. Et papa na biso pe Joe Luciano na kati be awa na pese wa mbote mingi et papa Jean Motema maman na biso maman Lili na Aigle et les patrons de Witibomber papa na biso les grands japonais Willy Kamenga na makambo ko biso toujours bobo sanate kokuta na Lausanne de 19 zamba za na bino to kuta